toute chose commence par la prière. La brèchesse, mais le fait tombe, ta parole reste éternellement. Dans la détresse, il crie à l'Éternel, et l'Éternel les envoie la parole, et la parole est figurée. Message autre, mais le peuple de Dieu, le secret de la sorcellerie est dévoilé. Tant que Nazamba, Sokoputani na lion, Sokobomi lion, il faut dévoiler lion au bimisa miel. Or, miel est un ministère caché malgré un Nazarien à Simba qui tout fêté. Dans le monde de la sorcellerie, occupé ko compliqué, peu ko bota moi non mon. Tant on même l'église, l'église on ne quand même, il y a que pasteur un peu faire ça anduki. Il y a un seul to vito côté na code. Il y a christianisme, monde de la sorcellerie, et ça 333, c'est-à-dire monde de jalousie. Monde haine qui est le monde de ténèbres, monde de ténèbres est divisé en 5 royaumes. Mais dans 5 royaumes, il y a 999 royaumes. Je sais que ça combat, je sais comment on a 5 chiffres. J'ai avec et je suis. Est-ce qu'on est sur ça solution? Il on est sur ça unique. Est-ce qu'on est sur ça sauvé? Abimana forme ya nyoka. Abimana forme ya nyoka. Sokalali. Siko yeso ka ena forme mpuku. Azube information. Ndoki abimaka na forme ya ndeke. Eza ba ndoki ba soperaka musika wapi na ba pays étranger. Bato babelaka ba malade mbasu. Makolo ya mbasu anezaka makolo na bango ti. Ela bato mususu na kata banzoto na bango nzoto koma ko bela ba ko escalate. Eudana mana to ko sala mission maka mutateatre. Bata teatre botambora mabe. Kala mingi te ikoni moko munana koko okufa baba na kufa ngite aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebatelile nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien. Fada. Thank you, Fada. Chers amis fidèles, nous sommes toujours. Bonsoir, Kaliba, quoi qu'on a vu sur la 4 chaîne Amino, Yali Nazarien TV, na 4 émissions d'Amino, Table Sainte, où ils ont présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba. Yali Nazarien TV, un grand merci à la servante d'idée, Mama Tiffany Moukoya pour nos confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Jiras Moukoya, ma caméra, pourquoi pas toute l'équipe Yali Nazarien, la Pessimino, vraiment ma beauté et belé. Le lot Table Sainte, Nazara Moko, il y a ma frère Nabiso, na combo, il y a frère Stallone, c'est avec nous, nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazariens TV. Avant de voir la porte terminaux, l'homme de Dieu, les frères Stallone, on sait qu'on a régi à Tchèque, vraiment cantique aux défis, Banzam, Osalabana, Nzam, le Komo, le Sa, comme on dit. Il y a la servante de Dieu, Mama Tiffany Mokwa, et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social.
ya bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Voilà, on a eu chance, le plaisir, on a Philomène Moukoya, monté ma bifas de mots depuis longtemps. Ça fait plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack Pro depuis France d'Abichan le sang comme on dit et ça lui vraiment plaisir non c'est un j'irais c'est mon quoi avant d'abord la invité nanga avant la singa na j'irais mon quoi à fond caméra je dis un grand merci à mon PDG la servante de Maman Tiffany mon quoi vous allez brancher vous allez connecter dans cette émission bon là on va voir la bokebi et bien vraiment parce que il y aura des choses bouche, il y a l'homme de Dieu, il y aura vraiment des choses, il y aura vraiment un message fort au l'homme de Dieu, mais bien émission dans Lelo. Non, c'est la géresse pour ma caméra, pour la terminer. Les frères Stallone, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Dadé. Santé Néni. Santé ça vraiment kimia nangolo yanzame n'enge Bible zoroba. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits qu'il a fait à nous. Atato lamuki na bampiaka na banzala atato bali atato zuite motema na biso bokna e bosa na bolamu moko to nzambe sala biso pema ndeza nyonso vie ya moto zanga nombongo na zanga pema ti zanga nombongo mais ko zanga pema ti tout est vanité hein, c'est que le roi Salomon avait dit tout est vanité avant d'abord na tout côté d'abord na message au même le peuple de Dieu. Vu que c'est une émission chrétienne, je ne voulais pas que tout commence émission sans tout parce que la Bible dit toute chose commence par la prière. La brèchesse, mais le fait tombe, ta parole reste éternellement. Dans la détresse, il crie à l'Éternel et l'Éternel les envoie la parole et la parole est figurée. La Bible déclare voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il chassera les démons, il parlera les nouveaux langues. Papa, n'allons vos mots de enseigner ce qu'on a comme Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est en forme, hein, j'espère. En forme, vraiment Angola. Zamba ça la grâce. Zamba ça la chaque jour. Ça la chaque jour. Ok, l'homme de Dieu, tu nous donnes un message ou même l'émission Namuko ya lelo écran ya TV ya ba téléspectateurs ba Orlando ensemble. Message autre même le peuple de Dieu. Le secret de la sorcellerie est dévoilé. Ah, les secrets de la sorcellerie et dévoilés. Donc, bon bombami, il y a bondo qui bimi n'emploi ça. Et on la Matthieu 27, le verset 51, Bible Zorba. Et voici, les rideaux du temple se déchirent en deux parties, en bas jusqu'à haut. La terre s'est tremblée, les rochers se fondira. C'est le temps que nous sommes de dévoiler. Na wana ota munyo soto ana temps oyo ya ba jeune Samson tamo ke na zamba soko kutani na lion soko bomi lion il faut dévoiler lion obimisa miel miel eza ministère caché malgré un nazarien asimba ke tout fêter mais pour pas comprendre na boma ki lion esengé na bimisa miel c'est l'état soko boko découper que na Congo toza na ba jeune Samson o ba bimisa ka miel ça veut dire ministère caché o nzamba tekatina na David azoloba Dieu fais-moi Dieu devant ce peuple. C'est-à-dire Nzambe salanga Nzambe libosa peuple. C'est-à-dire Nzambe pe asalanga Nzambe na Congo parce que na tie loba na Nzambe malam. C'est-à-dire to bimisa ko ebombami. Donc musala sorcellerie en tout cas, les ministères moko boya mabe makasi. Les ministères moko boya ils ont bloqué misala bateau, ils ont bloqué ba destiné à bateau, ils ont bloqué donc na mona kata sorcellerie. Sorcellerie de tout solanga na obo.
osepela na ngai mais soki tolali na butu osepela na ngai te ya monde moko hypocrisie papa le mwana na ye mwana le papa na monde ya sorcellerie okoki kopermettre mpe obebisi mosala na nga mpo nga na ovandaka pa na yo osoutenir nga na lipa mais yo moko tike misala mwana ebeba parce que nga nde nabomaki yango na monde ya sorcellerie okoki mpe kokomplike mpe kobota mwana moko yo moko mpe kolukile mpe banganga okomplike mpe mosala mwana na yo moko mais yo moko mpe kolukile mpe baeglise ntango amema na eglise na eglise oyo ndoki amema oyebaki paster na mpe fazala ndoki nde bon église oyo ndoki ayaki mema ayebaki nga nde muna komplikaki amema na kati église ana ayebaki paster na mpe fazala ndoki eza mpe na bapaster mosusu basala badelivrance anani ndoki akende na monde d'esprit alati surtout bapaster basalaka bacérémonie délivrance 0 nalata sultane alati sultane na pembe 0 ayabi monde des esprits abimi na kindoki ake konégocie na nganga na tika mutu tika mutu donc eza un monde moko boye monde moko bizarre monde encore donc monde moko mabe yango soki tobi tokota na code ya christianisme monde ya sorcellerie eza 333 c'est-à-dire monde ya jalousie monde ya haine monde ya buzoba monde moko boda ndoki ale mwana wasunga ya ali ne misemo ayimba déjà na monde comme donc monde encore ça dit bango na sabana parce que tant que le monde des ténèbres est divisé en 5 royaumes mais dans 5 royaumes ana azana 999 royaumes dans 999 royaumes diable a 5 or pourquoi tu as 5 je sais que ça combat je sais comment on a 5 chiffres j'ai avec et je suis est-ce qu'on est sur ça solution il on est sur ça unique est-ce qu'on est sur ça sauver yepé diable pas na 5 na 5 il y a un premier monde il y a 333 monde de sorcellerie deuxième monde il y a 777 monde de franc-maçonnerie monde de loge monde de bangamabe ce qui to quitté troisième monde 666 ils ont compliqué ma cam 555 ils ont monde où il y a biloko banda kwa ba TV distraction uta bandela ki TV bossa na église azali muta bandeli téléphone a bouton ya monde moko boye o soko mi kotisi na monde wana eza passé yango bible zoba le monde entier est sous la puissance du ténèbres donc nous c'est ça la eza na sa puissance des ténèbres ce que toujours les secrets tant que les secrets est belé de la sorcellerie et de dévoiler or sorcellerie et ana mai te yana makila te mais sorcellerie eza esprit donc misala nango imona na kate même ça nango evana na kate via mutu ndenge to akana posa saint esprit avanda afungola pe ndenge pe sorcellerie pe zakana posa evana na kate ya bomo ya mutu na ko tanga makomi. OK, voilà, vous êtes libre. Ecclésiaste chapitre 9 le verset 5. Il est un mal que je vis sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abassement. C'était la parole du Seigneur. Toujours le secret de la sorcellerie. Il y a seulement lobby. Eza mal on a mona sa moyo. Eza lokola erreur ezo na bato ba gouverner. Au monde ya sorcellerie ba gouverner ka bato. Donc baza monde baza ko gouverner. Donc à ko gouverner et c'est monter ma ko gouverner mal. Les rôle ba gouverner aka mama bi. Na kata sorcellerie to mona haine, to mona jalousie, to mona buzoba. Siko pour te monde dans s'opérer. Ndokyo ba benye ndoki. Baza na 5 positions ba bimelaka, pe 5 positions balalelaka. Ndoki alala raboy. Ndoki soka alala raboy. Lokola muta kufa. Soki ndoki alali boy eke abimi hein fala la boy lokola muta kufa. Soki pa alali boy soki abimi soki oyoko bouger na makasi akufa. Donc tant abimi boye nzote tikale esprit ne sanini ekei. So tant abimi boye mo soka alali boy abimaka na forme ya nyoka. Abimaka na forme ya nyoka. Voilà ndoki soka alali. Soka alali abimi na forme ya nyoka. Pourquoi nyoka? Nyoka aza image ya Satan. Pourquoi nyoka? Nyoka aza image ya ki? Ya accusateur. Na monde de sorcellerie ba akizaka abatu. Ako mwana ana asa musala malama. Asa musala malama.
musala ne pese mbongo ake ko accuser yo na monde na bon point ba détruire misala na yo babimaka na monde babima balala ka bolo kwa mutakufi tango robima. Deuxièmement ndoki abimaka na forme ya mpuku. Pourquoi mpuku? Pona a s'opérer ba mission eza pembeni. Ce qui a na forme ya mpuku aye na mission ya kozwa information. Hein? Aye na mission kozwa information. Ce qui a na forme mpuku. Ce qui a na forme mpuku. Aye na mission kozwa information. Orobeta pena projet a ndeto aboye mbongo yo il faut to sauver la ndamba lopongo na mitendi mbongo yo fona baksa mera cha mapa abaksa na ba faire mbongo fona sa siko yeso ka ena forme mpuku azube information tama ozonga na monde na bango kuna apesi ba sala bale ba tina mpepa malade soki batini mpepa malade anatengo ya ekosilisa mbongo nyonso linga ko sala ngo musala mena akina mbongo sot na bala na akina mbongo sot na cha boutique na akina mbongo sot na sabo donc ekoti pena. Deuxième ndoki troisième position ndoki abimaka na forme ya ndeke eza ba ndoki ba soperaka musika wapi na ba pays étranger tanga ko pumbe na forme ya ndeke lokola avion soka komi kuna akolata elongi ya camarade na yo oyo aza kuna akotilize ye soka ye na mission boma yo. Pourquoi na forme nyoka? Na forme nyoka soko swanaki na ye akoya na forme nyoka kogangela yo mwa to swanaki ne mena loche na ndoto bundisi na andoki azandoki soit agangela yo soit aboma yo oma abeta galiba kwa sa nini akufi ba oba pumbaka na forme ya ba ndeki baza bato basalaka ba vol ake mission ake no détruire musala bato na poto ake pe na forme pene ya ndoki alache longi na yo ake na musana koselo makambo soit longa camarade na yo soit alache longi ya mundele moko bozala ne wana que à cause d'un il a fait comme ça a même des solutions. Oh mais makambo comme na ngandeni ezala bato baza awa o bala te bilonga bato ya bambwa abimaka na forme bambwa ya bambwa o batelemaka na pembeni ya ba maison ya bato bisika bato batekaka bambwa bayaka place wana pona kosani tango wapanza bo azo détruire awa même destruction siko basala ka ndenge bandeki basala ndenge bandoki na kati ya quartier ba na chef na bango tango ndoki akota na quartier ba na elembo na bango elembo bandoki za ma corne de corne maseke mibale datango akota déjà ba ka asa mutakati na biso eza pe lokola pe basini basala nzambe babanga nzambe pena soka kesika ba oloba no totaka mutu asa musala nzambe eloba makati tango atala ka boye mutu asa musala nzambe na mona ngomba lebele amona ngomba lebele na iba to so ba yiba ngo oh musala nzambe oh ya musala nzambe oh mekoto na mupa donc basala seconde bato babelaka ba malade mbasu makolo ya mbasu nezaka makolo na bango ti makolo o bapesaka bango ezaka makolo bagenda kosomba na monde mulili kuna bango transfert esalamaka na makila na makila aoya boye azwi likolo ya les plus beaux de tous les journalistes ya papa Darker ake na mokuna abina omoni jeune wana nasepelaka na ete musala etianga kanda apana na ndako talo lokolo yango bopesanga makila na mela ameli makila azwi lokolo tola tie ndecho bato oyo mabote ezalaka te na kati na bango bakosaka nyoka moko abenga nyoka nka maloba ake akoti na kati ya libumu semence nyonso ebosaka mwana ya omela donc amonde moko boye opesi mutu mbongo azwi mbongo wana akoti nango na ndako na ye akoti yango na ndako na ye akoti yango soit na elamba yo mona ngo elamba mizanga elamba te akata mobimba donc ndoki bisika nyonso avandaka soki aye na lopango wana kosinstale table na ye donc eza monde moko boye ya bizarre yango basala ni bagouverner yango bible elobi
J'ai vu les esclaves sur les chevaux et des princes marcher sur la terre comme les esclaves. Na moni ba umbu likola ba mpunda pe ba prince na mabele lokola ba wo ba umbu. Ça veut dire quoi? Yo donc oza boye oza prince. Prince atambola na vie ya lix. Ba kozo étoile na yo ba ke côté comme quelque part. Ba zo étoile échec ba pe su. Rôle ya sorcellerie, les rôle bateau d'échange, ba changer ba vie ya bateau. Na kati ya sorcellerie to mona ba marché. Na kati ba marché wana esalamaka. Na kati ba marché no mona mutu muso ye na mutuka na ye a parquer na station, surtout na ba station. Ba station. Moi mutuka aye ana temi na station ake bateau basala ba voyage astral. Ba voyage astral na ba kenaka na kati ya ba marché ya boulé, ba kena ko somba ba étoile. Bana baso ba kufa valage ba 12 ans ba 18 ans ba mort subite mudna so kufa ka ba mort subite ba kosikibota batu wana so ka kufi beton na ba na hoteka ngo bana basala ngo bato siko baza normal o ba kota ka bandaka bonganga ta ba ke na bandaka bonganga ba ke no kosala betola ba jeune garçon ba kufa valage yango yo ozobika ça je sais que c'est passe ozo vivre ça je sais que ça passe mi Bible zoloba dans Galates chapitre 3, le verset 13, Jésus-Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction, car il est écrit maudit et qui comprendit au bois. Yesu a somba qui na kata malédiction, malédiction à la loi. Or, loi est autre na désobéissance. Désobéissance, c'est quoi c'est du soum. Moussa quoi c'est du soum, c'est image à ça, il y a Satan. Ce que Yesu a eu somba biso na makila wana. Parce que a commandé malédiction, parce que n'a pas comme bénédiction. Yango so mona otumsusu. Malade zoya akufa avant banzote za bisote ela batu mususu na kata banzote na bango nzoto koma ko bela ba ko escalette akepe na une escalette akoti songo tua passe cela batu mususu misu kufi dans le vidéo kasi misu kufa bazo ka misu muto kufa balati su so bazo misu muto kufa te bakona ko misu mutu mo ba comme na ba age ba 80 ans mona te petit. Un monde bizarre, monde échec, monde de souffrance. Yango to yoko dévoiler misala na bango. Ya na pouvoir te. Yango suko mona kacha monde wana. Eza monde de distraction. Yango suko na kacha no mona bata théâtre bakoti na monde de distraction. Bata théâtre bana kati monde de distraction. Bata théâtre ba okasa kiso ka kina ndaka nganga tuluka 600 match. Oh Bible zoroba, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit qui ne fait suivre aucun chacun. Oh bénédiction ça maloba. Baloba ndenge tebe na la richesse. Bata théâtre basaba bata théâtre basali. Bata théâtre ba koti monde ya loge ya kosakana te ba koti monde sobi ya kosakana te. Na monde qui pédalisme pe na monde les exhibitions. Et ça na kata monde théâtre. Théâtre na minute yo en tout cas yango zo mona bazo kufa bazo landa. Et dernièrement na to ko sala mission maka muta théâtre. Biso bata théâtre bo tambora mabe. Kala mingi te icône moko munana koko okufa. Baba na kufa kite. Baba batala ki mission batala ki amo. On reconnaître un bon arbre par ses fruits. Biso do ba nzito ya malam, pe bamboma malam. Bible so bete la poussée de grandeur de homme de Dieu c'est par sa parole. Poussée c'est la grandeur homme de Dieu na malobe so bima. Malobe so bima kata biso ya biso te. Bata théâtre bolungwa tala ne boko mo kufa ma deso pemba kufina nini ake na komata sika kina miso lungwa pa ba reso sala ya ma vo lungwa fo ta muta asa l'impact a lungwa fo azo sikoyo moto mais d'ailleurs ma deso le pemba kufi azaki da cheften na coupe na kasi te tanga azaki cheften kasa lungwa kiti amatisa ya mwane bomi Bible zoroba qui ne risque rien à un succès n'est pas soutenu sans quelque risque ou quelque chose donc bon comme risque les amants à risque mais risquer la vie éternelle risquer la vie oui mais mon ami wate sans Yesu masoko kendo yango zo mona soko buto tanga Bible Ecclésiaste chapitre 3 le verset 8 Salomon zoroba je vis les morts qui sont déjà morts plus heureux que des vivants qui sont sur la terre c'est-à-dire à mon niveau o déjà ba kufa bazana c'est-à-dire ba kufa katina Yesu Apocalypse chapitre 13, le verset 14. Heureux les à présent et les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car il se repose en paix et les travaux les suivants. Donc, et c'est mon abato bazana bomo. C'est pendant qu'on a bomo zane sengo. Yakoye ba Yesu Masiya. Zane sengo kotamu la kata Yesu. Po mokilo za ya bisote. Mokilo za ngani nzambe. Mais pendant qu'on a luka wala mokilo Satan s'apprête à dévorer.
Le voleur vient que pour voler et détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que les brebis, elles, avec qu'ils soient dans l'abondance. Mais Batobon n'a pas encore vie. Batobon n'a pas encore en abondance. Batobon qui n'est pas voleur. Tant que tu as le succès, pas ça. Tu as 50 ans à Kabon Katika. Ce que ça a 10 à 5 et pas 5. Ce que c'est le style, tu as la tête, au coup, surtout chez nos Bisso TV, de Moutego Bomba, Bisso TV, batalanga na Bisso TV, ta batalanga na TV, batalanga na YouTube. Yangonde zo boma bango, baza na top. Baza na top. Romains chapitre 12 verset 1. Apôtre Paul Azorba, je vous exhorte donc, frère, par la confession de Dieu, à ouvrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et ce qui sera un culte raisonnable. Tenez, Tommy Pesa Mbeka na Makamabuzo Bate, Katina Yesu. Hein? Tout ça va saint. Lévitique 19, 22. Soyez saints comme moi-même, je le suis. C'est okay. Clair. Voilà, First Alone, le tout suivi à un message il y a Kindoki. Moi, de la fait qu'aux années par rapport à votre chance en Robu, il y a puis numéro de téléphone. Moi, de la fin, Yosi chance en Rolanda Ngai, Benganga plus CD 143, 84, 71, 75, 368, plus CD 143, 84. 71, 75, 368. Maman, osana problème. Marambezo simbate. Osana problème. Ba problème ezolanda. Problème financier. Problème alibar. Problème amikanda. Benganga o témoigner lokola bandeko bazo témoigner. Benganga ndeko nanga na kolanda ba prière ko bange loko moko te. Numéro nanga yango ba se ba affiche yango. Soko air nuance. Yo comédien. Bino ba comédien. Boko landana. Au moins tu te côté décembre. On comme là comédien. Na solo ba onza ba la kisa parce que ba tambola mabe. Ba tambola mabe. Bazo tambola mabe. Bible solo ba na biso Exode chapitre 20 verset 8. Bible solo ba tu ne prosterneras point devant elle quand ton Dieu est déjà jaloux. Oh. Nzamba linga gloire n'est pas mutu msuta. Benganga ba comédie bo benganga na landa bino ba prière. Nzamba ko sunga bino. Bolonga na kata libulu wana. Benga. Olingi succès à la prière. Aïcha chapitre 2, le verset 8, l'or est à moi, l'argent est à moi. L'or est à vie au sol. Bon, l'argent n'est pas tout. Et ça n'a pas exemple. Tant que ça n'a pas de ça n'a sans je n'ai pas la vie. Bah comme de bobing, tu relances le bino ba prière. Bobing, boluka biso, tu as prêt pour nous rebondir la bino. Boaba comédien na biso, tu relances te bobunga valage. Ma beza déjà molile za parce que ndengo bozo landana pour icône monsieur artikala olanda la calamité tu te comme descendre ma bien on a plus d'honneur plus c'est 143 84 71 75 368 c'est votre humble serviteur frère Stallone l'homme des moments les jeunes Samso. Les jeunes Samso, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Dieu, Maman Tiffany Moko, pour la confiance. Je dis aussi un grand merci à Najira Moko, Zaina, sur la caméra. Dès toujours là-bas, sur l'émission, Bafwa, Bachala, vite à m'y coller. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Azamwana motote, Boako Sangai. Abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babako la kema futa na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi